concernant Makamabaki, Moleka, Naba, de papa, parce que délivrance, il y a mon papa pour la réussite totale. Il faut affronter la motema, il faut assassiner le bic et dans malé. Parce que pour la délivrance et dans la réussite totale, il faut une papa. Mais délivrance, vraie délivrance d'abord dans mon moto, ayambi sur le col encore mon consommé bic ici. Ce qu'on s'est juillet, il y a la carte n'a pas moyen. Mais Nzambe a kendanga na moto délivrance c'est un processus. Et ça quand tu les lobes on motema yé makamunios. Il faut comprendre que nous rappelle logo zaki dans ignorance. Donc délivrance c'est la moto c'est un processus. Et ça quand tu moko pouf, il y a un moment pas famutaye n'a pas une Nzambe na 8 ans. Tant on a bon moté mais na 2000 mais kobanda 2000 ti 2005 nzamba yekusinga makambo ebele parce que ça fongolinga misula maintenant sikoyo bible ninga ba ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi. Donc maintenant bandi ko tambusa c'est pour ça mon amutazali rempli na sagesse d'intelligence nzambe nzamba longoli monde à ténèbres o ezalaki a tchaki comme envoûtement elongwe siko muta afongoli misu abandi ko kena nzambe longo yango monde babaka toke de progrès en progrès. Donc ezateka mbala moko pour comme na suka pe obani nyoso nous tant supposons azole la délivrance il faut abano longola na ba alliance ya salaki qui dit mbalamoka bon motema oui tikotak yeso za miracle au koti mais ça la biloko muso salaki le quoi ba pacte il faut obanda ko renoncer nango mais mutande ngwana pourquoi balobaka ke faut à l'encadrer pourquoi balobaka ke mutu wana il faut à la fermer mais abongo motema. Mais pourquoi faire la fermer? Parce que dans fermissement, na quoi fermer, na cause la toujours la présence en Zambie, et cause la teka mbalamo longue pour aller mbalamo qu'on a minute on est si les amis là mususu et ça la maki na ignorance, na sala qui va ve, na sala qui va pacte, tala maloba na loba qui sala qui yango. Au moni diable, tanga bundisa kabiso, ezaka na liloba, aloyi maloba. C'est pour cette malbarake délivrance un processus mais yo tout ça la bona boy mais le diable est toujours comme ça pena maloba ya la kaka boy o ça en alliance na loko boy o yé dans le Seigneur est-ce que tu as renoncé mais au mona siko aussi o yé dans le Seigneur mais makambo kaka ya mabe e bandi ko landa yo nalingi na umela seko na sena makolo na yo kolo eloko moko te papa e kabola ngai na yo nalingi na umela seko na sena makolo na yo kolo eloko moko te papa e kabola ngai na yo nazali lokola ebwele oyo etoni na mposa na mai nani akopesa ngai maye anamela na zuwa kimia motema mpe molimo na ngai kolo etoni na mposa na yo nkolo nafukami na kiti na ngolu na yo oyo nde mpole nanga ngala tobaka oyo nazali ezaka nzambe yana bakake yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai amotema nanga tonana esengo motema nanga batela kimia Yozali nyonso ponanga. Merci. Nzambe Lola Ezof ta bien-aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso vous avez connecté de partout na meilleur site na bino la voix céleste. Bozolanda biso émission na biso nzela ya Lola la voix céleste. Tozo kota bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci na bando nyonso bazolanda biso na filo moko ya motema Bivens de Homo depuis Londres na maman mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse na pasteur Fezamis à la bouche autorisé de l'Éternel na Zurich, na frère Papi Kongenda, Tozo c'est l'album qui sera sauvé, l'homme de Dieu, dont Tozo c'est l'album qui sera sauvé. Le frère Papi Kongenda, l'homme de Simangolo, Motema Mama Sylvie Wachin, depuis Champ de Fort, Maman Gisèle Okelo, Nzama Lola, Amonayo, et Amona Papa Emmanuel et na Boston. Pasteur Joël Longo, merci beaucoup. Nanyon Sozo Salamotema, ya Maman Nabiso Esther Longo. Bonzambe, na Bonzambe, Lola Ezof, ta bien-aimé dans les Seigneurs. Awa Toza na Ipen, Toza précisément na Ipen. Tokutana frère Matou Nanzela, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, Tozo Sana et moi interview. Concernant bien-aimé dans les Seigneurs, le frère Matou Samuel, 35 ans de carrière naïe. Tombé un an qu'on soit frère Matou, Akiti Abiso ki Bonzambe, na Loyembo. Na maloba na émission na biso ya lelo la voix céleste nzela ya Lola bien-aimé dans le Seigneur azawa nazo pusana tome kosoda na le frère Matou Samuel mais dans le Seigneur na cadre ya émission na nzela Lola bino ba obola na biso na RTP bozola na biso partout dans le monde na site na biso le frère Matou Samuel obo CPN Makas le loto kutane na Ipen bozo monaye à qui je m'avais dit shalom l'homme de Dieu. Shalom shalom Papa Alvin,
nzamba pamba. Amen. Papa na bengo pasteur to frère Matoura. Non nga benga frère Matoura. Déjà na musalo to salaka. Mutu nyonso ndenge aza na yebi déjà ke oyo na bongo la motema banzemu na ye. Oyo pona nga za évangéliste, oyo pona nga za papa, oyo pona nga za pasteur. Mais les frères Matou, ça suffit pour moi. Parce que tu vois, c'est que les frères Matou, on est au Mobo, à qui na poto, na Belgique. Non, on a vu que papa Matou a commis pasteur, a commis une église. Et on a une peine à vérifier l'information. Tengai, dans une conviction en athée, je suis toujours dans l'église Nanga. Mais seulement que na musalo na sala ka obanda kala, ezala kaka nde miyo yebit. On ezala ki kala bona yebit so yebakango. Quand on consacre en tant qu'évangéliste par rapport à Moussa Nassala, selon Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Voilà, mais ngai ndeko Matou Samuel na zakaka obaroben ngandeko frère évangéliste, il y a pas de problème. Mais na salle l'église té jusque là na eu conviction na ngoté. Ba proposition yaki makamobele yaki nazana bana o lelo ba mso ba apôtre, ba mso na poto kuna. Baza ba pasteur, ba mso baza ba bishop, to ba neti parfois Daniel Mbala, oyaza na Danemark, que je salue, c'est mon fils, le loaza bishop, baza apôtre, bazo benga apôtre Félix Mbala, Nzambe ya Pambola. Donc tout ça on a kapona musala Nzambe. Nyonso wana ba poste wana, c'est pas ça que Dieu a zanango besoin. Nzambe na besoin ba ke oya cheka na biso ezo sala nini na mokili. Tenanzela na biso na lena la fière ya koloba ke na musalo nazo sala Nzambe tilelo, bato bongo limitema, bato yepa na Nzambe, bato bakangolami, bato bixami, bazui sali, bazui ba délivrance, ba guérison. Nazana ba témoignage belé oyo bamsu ba benga balobaka opi bamsusu to yoka baloba ke na nzembo ndeko songolo ni na lekaki na ngona délivrance. Nzembo ndeko matu nde na bongola ki motema na nzembo boende na zo consolation na nzembo boende yango na na leka na to betaka na libala en tout cas Pambola biso. Donc pour ngai gloire au Seigneur pour na onyo sona bazo sala pour na biso. Papa Matou bando bazo sepena o makasi bazo landa o ba mona okala. Na ninga ko tsebiso na ki bonzame na loye mon papa avant que tout beta liso ya anniversaire non si c'est 35 ans et vous avez vraiment bien makasi. Bonzame na loyembo disons na lobani. Moi capella moi loyembo. Ah donc voilà ba terme na yo bonzame na loyembo. Na oyemba nini en tout cas bazebo zebele mais tokoyemba ta. Na bolingo na yo na makasi na yo Yawe kangolanga Yawe kangolanga yo kangola ki Daniele na libulu ya bankosi papa kita lelo yo Yawe kangolanga mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo. À suivre. Donc voilà, vous belé. Mais papa, quand est-ce que nous avons Kangola? Tous les na ba chrétien na quatre églises, à ça il a mis Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais azole la kenza Kangola. Délivrance ya mutezaka. Bon, aux enseignements mobimba, toko kolobela on karatina quatre bisho. Mais délivrance vraie délivrance d'abord dans mon mutoyo ayambi yesu lokola encore mon cosmo bikisi. Soko si ozuye oyaza na quatre na bomo na. Mais Nzambe akendanga na mutu délivrance ezali processus. Ezaka kateka ke lelo bongo li motema ye makamunyoso. Ya mona papa mutu musa ba ke non nga na bongo na motema tana ye dans le Seigneur. Na bandi ko découvrir loko moko comment nazala ki soit bloqué dans likamboye parce que na tango azala no kati na libanda azo sala makam na ignorance aza aveuglé mais tant osika bongoli motema mindaka liboso yango wana né de nouveau mais tant osui né de nouveau ko bateke mbala moko makamunyo so changer pour komi ko zalinde pa Nzambe peza ma parcours abengaka yana makambo Nzambe fa ye kolisa yo oyo kotamona na Nzambe mona parfois moko loko liboso ke porte se fongwami okoti oza déjà chrétien mais loko moko ba longwa na bomo ina yo na ko poussa ne pa na Nzambe na ko yekola pa na Nzambe muto mona parfois lobi na tanga yambi Yesu prière na ezala ki parfois efficacité mais muke Nzambe wana komi ko kolisa ye muke abandi ko yeba liloba na Nzambe muke Nzambe longole na parfois na likambo boye likambo azaki aveuglé tango na komi ko renouvelé par le renouvellement de l'intelligence voilà muto azo kola na Nzambe donc na pa na Nzambe ne on monte Nzambe
balobaka tant to yepa na yeto ba to yebi na nyonso to yebi na mwandam to yebi na mwandam nde babaka pa na nzambe to que des progrès en progrès, des victoires en victoire. Donc on a monté une étape boy tana bon la nzambe mais ça qui difficile pour na likambo mais na kokuta na ko yo kama ba nzambe ko comprendre que ah nzo kapé logo za ki na ignorance. Donc délivrance la moto za ka processus et za ka te mbuluma moko pouf ya on a parfois mutaye na pa na nzambe na 8 ans. Tant on a bon moté mais na 2000 mais ko banda 2000 ti 2005 nzamba ye kusinga makambo belé parce que ça fongolinga misula maintenant sikoyo bible ninga zo ba ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi. Donc maintenant bani ko tambu ça c'est pour ça mon amutazali rempli na sagesse d'intelligence en nzambe nzamba longoli monde à ténèbres o ezalaki achaki comme envoûtement elongwe siko muta fongomi afongoli misu abani ko kena nzambe longo yango monde babaka toke des progrès en progrès. Donc ezateka mbala moko pour comme na suka pe obani nyoso ba nzambe pe to ya ko yekolaka yango mona batusa tanga bongo motema mona pafata na bongo motema na lekiso ba moment moko difficile parce que nzambe ayebi likambo so na pesi yango sikoyo okoko zonga pe mala mona mokili yango biloko muso mona parfois na bonzambe esenga pe ko yekola ko zwa temps dans la prière ne mani pe bien efficace mais oza moto ezali déjà que ce que nzambe sia fongolo maboko si o yambiye qui dit que déjà c'est possible pour obima na condamnation, c'est possible obima na malédiction, c'est possible obima na pauvreté, c'est possible pour obima soit ne loko moko ezali ko tungisa yo pendant na minute on a c'est Christ qui vit en toi donc au salon makaminen. Gloire au Seigneur. Papa, cette question qui est toujours sur la délivrance net que ni mo pe uta ko sa motota ko sa ba si jango na parce que dodan mon ami a uti ko keneka minyate concernant ba makamba ba ki moleka na ba ndeko musu papa parce que délivrance ya mon papa poneza la réussite totale. Il faut affongola motema, il faut assaniner tu le bique et dans malé parce que pour la délivrance et dans la réussite totale il faut ni papa nana bina yo na émission toko bana ko lobango nyos lota za na étape nini ya mutu oyo aye pa na sena mutu muso mona bongoli motema aye pa na nzambe azalaki na misala mabe mona azalaki parfois féticheur azalaki parfois magicien azalaki na makamoka malunga te yenango mutu wana lelo ko ya Yesu. Mais bon, parfois, biloko mususu faut si quoi téma ba keno eloko yo tela boy. C'est pour cela moni ba mususu tant supposons azo le gana délivrance, il faut abano longola ye na ba alliance ya salaki. Qui dit mbala moka bon motema, oui, ti contact yeso za miracle au koti. Mais ça ba biloko mususu salaki lokwa ba pacte. Il faut obanda ko renoncer nango mais tant obongoli motema ko renoncer na nyoso te obongoli motema lobi ke oyambi Yesu lokola nkolo mo konzi mo bikisi tu es né de nouveau mais mutu ndenge wana pourquoi balobaka ke faut à encadrer pourquoi balobaka ke mutu wana il faut à la fermer mais obongoli motema mais pour suka ka wana mais pourquoi faut à la fermer parce que na fermissement na quoi fermer na kozala toujours na présence en Nzambe et kozala te ka mbala mo longwe pour aller mbala moko na minute on est sur les biloko mususu et salamaki na ignorance na salaki ba ve na salaki ba pacte tala maloba na loba ki ezalaki yango omoni diable tanga bundisaka biso ezaka na liloba aloyi maloba. C'est pour ce temps que délivrance est un processus miracle à liboso ali o za délivrance à liboso ali né de nouveau oyambi Yesu na bo moina yo mais ceux qui wana te poto yekola pa na Nzambe obateka lokona na sina yo kina sina koki na makamunyo ceci esili mais Bible zo ba mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Alors muto parfois aye dans le Seigneur abineki aye makamunyo sans Nzambe tango bongoli motema lelo ko bongola motema oyebi makamunyo sans Nzambe mutu muso mona parfois aye dans le Seigneur mais pourquoi pas beke pe Nzambe azaka na école na ye oya koti sakabatu c'est vrai batuso ko ba ke no délivrance à liboso na ibc le momeka ke dans so yambi Yesu Cécile tu es déjà délivré tu es né de nouveau oui c'est automatique tu es déjà né de nouveau par la foi mais pourquoi bazo ba il faut encore apprendre la connaissance pour yeba susu ko yekola na Nzambe mona parfois lo sambo boye mweli kambuboye oyeba kandenga koyeba ko neno pa Nzambe te yango moni Nzambe epai na yepe azokotsa so école na ye faut tokota na parcours to tambola na Nzambe biloko mususu parfois tango bongolaki na motema te osalaki yango zalaki ba ve osalaki oye nango epai ya Nzambe obongoli motema mais ba lien wana ba biloko mususu etikala kaka ndenge wana ekolo ngaka mbango te biloko mususu eza ba renoncement c'est pour cela ngomona parfois mutu mususu ayepai na kolo ena biloko mususu fa renoncer abake na boyi pacte boyi na boyi bo mona mutu mususu ayambi Yesu aye ekati na kolo mais aza mutu au mona parfois makanisi komi kozonga sona biloko wana biloko mususu bandi komona ngo pe lisusu yango na tobake mais yamba tu mususu asali ne pe mabete mais azalaki ne kaka boye abongoli motema yana bike eza na ba catégorie ebele ko lakisango na koki ko lakisango na catégorie kaka moko te na mutu nyonso mais mutu okoko bake no mutu abongoli motema na likambo boye bi abongoli motema apesi bo moyene pa na Nzambe
ayoki liloba nzambe abongo motema a changé mbala moko a changé makambo nyonso de manini ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi oyo nyonso elaki ya kala ekei sikoyo ba chose nouvelle nde ekomi kati nanga les choses nouvelles wana ekoya automatique te faut yekola ngo epa na nzambe obando yeba ke na nzambe na kotambola boy même ata mwana soka azalaki mwana moke azalaki kolia potopoto azalaki kolia potopoto po esili bubububu ale abane kolia mabele tout ça mais tango akomi na connaissance aolia susu mabele te akoli abane baketa ezalaka boy mwana okoki kotinda ye na ngwenze okoyebisa ye ke no ozokena wenze faut yeba tango okota ozela banzela faut traverser ozateka lokola ke asia akomi na connaissance okotika kaka wana ye pe mbala moko akamati prince akatisi nzela mais pourquoi il faut apprendre mwana faut apprendre oyebisa ke non omondengo ozokende wana na nzela ezala na mitukele kaka avant ya ko traverser faut tala na gauche na yo na droite na yo so moni mutukele tene ko traverser tango toke na wenze so ko mutu na se okoko tuta na parfois okwesi mafuta bato okokwesa ko tuta biloko bato ba futa yo deux ans na biloko oyo tanto e pa nzambe faut toi nzamba apprendre biso eza bongo il faut toi apprendre biso diable tango bato zoki ne pa na eza na makambo initier ka bango mais pourquoi tu e pa nzambe to lingi mona ka beaucoup plus que na bongo motema na yebi déjà nyos ba biso mona ko to regarder na lo ko je suis déjà délivré c'est vrai. Selon la Bible, tu es déjà délivré. Mais il y a des processus à suivre. Oh, et c'est Niloland. Tu es déjà délivré automatiquement parce que déjà l'Alliance sonné ces 4 années. C'est vrai par la foi. Mais il y a la connaissance. Oh, nous avons dit biso to ye ko na ye to fana na ye ne ko umela ndeko mutumso mona ye wana melo sambo penda il ne connaît pas l'adoration il ne connaît pas ni biso te mutako ya prendre te metango azokota bi ah ça c'est l'adoration il faut la lobela nzam il faut na zeba bona boy eza maleme pa na nzam donc voilà mais ko bongo la motema eza miracle liboso ce qui mutabongo motema eza délivrance totale mutasu délivrance totale mais processus de délivrance eza te que supposons que neko bongo motema. C'est pour cela il y a d'autres choses qu'il faut apprendre. Donc, nazo ko katango, nazo chiter, mais nako ko notal sango boy na boy. Mais to ke neka na muku c'est parce que lelo na tango to la débat, to la bon mu da bongo motema, asia yambi yes, et ça si asia de délivrer. Aba na suko ke ne suko le ka ba délivrance anine. Mais il y a d'autres choses parfois ça là qui on a manque de connaissance. Qui yango etina ki na banzela wana mais comment est-ce qu'il y a pas nzambe olinga ko kende kaka na ba règlement ya biloko wana ke nzambe ko ko sungota fongola o misa molimo osomona voilà papa matusa ngana opesa na ba pasteur bandeko ba proposa yo comme pasteur parce que na ko yo explication zo to sentir que connaissance mo eza kati na yo mais yo mo zo ninga te ko comme pasteur gloire au Seigneur o te yibiso déjà na tebino na ko lo net exemple le mariage. Le mariage, tous exemples de mariage. Tant moi c'est un bazo balana. C'est vrai, parce que balinga na mitema non, balinga na bango na mitema. C'est na mitema balinga na bango déjà c'est bon. Mais comme on a parfois mukolo bazo ko sangisa bango, moi si fois loba maloba moko po mobile puis fois loba maloba moko pa na mobile. Que soit tetan na zo la tso alliance na osala boy. Eza maloba. Papa oyo to liaka. Et ça la keloko te oleli pa, omeli mai, olienguba. C'est un problème, mais ma parole, tout qui est dans la Bible, diable, chaque fois que vous avez tenté Christ, qui c'est la raison que c'est dans la Bible, il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? C'est parce que Christ a une connaissance. Mais toi, vous êtes né de nouveau. Comment vous ne pas dans Nzambe? Oye ba peke nzambe abo na bolikambo ko yela ngata ndenge na koki ko kena yango tout ce que pas nzambe eza automatique to bongo motema yibike na minute oyo mutu musole la ko bongo na motema ayambi yesu na bomo inaye mais monde atene parfois comprendre ba ndiko landi siko na balias e ba ndiko landi siko na biloko ya sala ki ko ba minini e ba ndiko landa ye mais siko soki supposons za encadrer te siko bika kelo kwa na bongo motema je connais tout soki de moi yena ko sala bo soki likambo ye bona boy ndenge na sila bongo motema de ma ko bundisa te non Christ azaki déjà Christ Jésus a déjà Christ. Mais à 40 jours, 40 nuits, pour se ressourcer, mais lui qui était Dieu. Mais à pour se ressourcer encore davantage, pour abonder l'anzamé, nzama pesa yeba directif nino. Mais si quelqu'un n'a pas prière, kuna na nini, na ngomba, diable landiye. Pour na koye pesa yeke, non, ceux qui besoin de nzambe besoin, oh, lui, oh, ça la na banze za makambo ebele. Mais qui ça ça toujours il est de qui. Pourquoi? Ceux qui ont une connaissance. Est-ce que le diable pourquoi landa qui est kuna landa donc tout est aboyé toi ba na msa mokilo yo monde à ténèbres bazaka na biso très jaloux tango to yepa na Yesu donc biso to na monguna moko za diable nazali ko lobela dernièrement nazali ko banga bifona lobela la guerre contre les adorateurs pourquoi parce que monde il sont total monde les réseaux vivent
le nase awa c'est nana arenyaka c'est Lucifer non pourquoi parce que ils ont la carte à guerre adorateur la guerre des adorateurs ezaka na sens kate ya biso koyemba mais monde à ténèbres tolo bana tango ezaki na bonzambe na ye na likolo ne ba bonzambe Lucifer azalaki ange moko atondaki na ba richesse ebele bato alobaye bagate moyembi ya liboso oya yemba c'était l'ange là parce qu'il y a zaki na nzambe longo il y a zalaki na ba charisme nyos il y a zo tambola boye musique zo beta les gens bazo tombola nzambe tout ça parce que bato siko na kati ya bonzambe a monaki siko tellement siko gloire elekaki makasi et siko ya yesu ko lingaki nini nzambo ya kelie yete ya lingi siko azwa place à nzambe que les gens commencent à l'adorer c'est ça la guerre autour de ngoti lelo oui bate toi nyo se banda wana papa mais nyo se banda wana na makam nyo se banda wana papa parce que diable Lucifer tango balongo lié na lola akiti batali boso yaki po baba ndoko adorer nan c'est Adam et Ève non les premiers créateurs mais Lucifer déjà il était chassé. Il était déjà chassé. Batumsou parfois je ne sais pas d'ailleurs pour na ko contredire Batumsou mais c'est ça. Ngana le bloco eza ba révélation que Dieu m'a parlé. C'est on a bengango c'est avec Dieu l'expérience que Dieu na tambo na ngona nzambe. Ozomona siko tango siko Lucifer ba chasser nzambe tellement siko alinga ka ba gloire na mutute. Tango Lucifer alingi siko banda ko adorer nzambe abengana Lucifer ange wana ba bengana epenza zo ba frappe kita siko ne alongwa ale amoni siko ba tamba bwaki aye siko na se wala mokila siko guerre na yango continuaka son souhait za nini neto na katia to banda siko kwa adorer yango moni lelo oyo batu musu ba na bonzambe mais ba komi kwa adorer bilo musu c'est ça la guerre à droite na catégorie nyos mutu boye na catégorie boye allez esali ke abando kwa adorer loko boye alingi susu nzambe na bonzambe te oyo na boye na boye na koyemba na boye ba msusu ba komi siko ba na nzambe komi siko gloire ko mi ko pas sentir ngai nikolo eza ndengai wana mondimi nanga wana ne nzambe nanga mais osez battre que déjà au komi na place adoration tu veux maintenant que les gens t'adorent ce n'est plus Dieu oyo tozo tombola likolo c'est ça eza na ba multiplier makambo ebele mais ça biloko photo lobango pourquoi pas même ça na ngo ba livre ko loba makambo ebele mais bon na yebike bato ebele pe ba novela kango eza ba mateya o ete ya mais oyo na lina lobeza ya nini kenga na vérité ou bien connaissance na yebi ezaka beaucoup plus denza mabenga biso omoni yango moni bato muso lelo na élévation ba akoki ko bongo la motema mais na kati ya kobongo na motema aye dans le Seigneur mais lelo musala o nzamba pesa engagement kufi ba scandale makambo mabe l'équipe forte lelo baso sala su musala nzambe te c'est vrai tous abattu okoko beta libakuna likamo biso de tungisa na problème moko bien bona boye c'est tout à fait normal mais nzambe ya tala ka finité na tango zu épreuve finité na yezanine et tous abattu finité na zanine obuka musala ou bien continuer ka toujours lelo ba lobby ou bien soit tout c'est vraiment un mot très important mais la seule question que je me demande papa binonza matomora bino papa bo gérer ba élévation na binonza ma atomora bino bo sala ba succès pe bo sala toujours na musique chrétienne papa mais botikala ko sala toujours humble papa mais pourquoi beaucoup de jeunes OK bazo bien mikolo ils ne savent pas gérer leur élévation quand on dit que gloire ya nzamba ko molinga ke ezongela bango mo bon ngana ko kota na polémique wana te je crois tant que Nzambe appelle sa vision, tant que tu as provision, les gens pensent ça seulement dans l'angle qui a repéré sur Batu Bonaboy. Provision c'est quoi? Tant que Nzambe appelle sa vision, provision c'est quoi? Il faut gérer. Ngana zolo belelo komoko lelo so Nzambe sali gasto ko penglango, na zolo bla stati. Mais nazo kene on a cadre la mission que c'est statut des musiciens chrétiens. Na cadre statut des musiciens chrétiens. Na zolo bela eloko liboso. La différence nazo bandana liboso na cadre statut des musiciens chrétiens nazo lobela. L'objectif nazo le bilango qu'on a angle mutunios na élévation tant que dans le Seigneur l'objectif nous avons pu atteindre quand la musique chrétienne quand on a boy doit éviter l'objectif nin nzamba tchekati na ba beat autant que dans le Seigneur parce qu'appelle les vocations les fardeau nzamba tchekati na yo les fardeau nzamba tchekati na yo parce que yebi que non je suis appelé c'est les fardeau ce qu'autant que l'objectif n'est pas nango oya obeta masapo ou bien nini c'est ça encore le problème dans ce cas de statut dans autres sous la différence entre la musique chrétienne et la musique païenne ba païen toujours on a sens ya cholaté tous autres ça différent ba bien musique mokili na musique nzambe mais tout le monde nous a biso ba frère hein pour battre que papa matou a critiqué qui tout ça mais la différence voilà le loba fande ko ça là oya bango mais comme le muta vandi au lieu s'inspirer nzamba peut sa inspiration divine mais yo siko bandi ko s'inspirer beaucoup plus na
musicien tel ayemba bon so na longoli ka maloba na kotisika ya nzambe ko simba nango sebero na sepela nango mi mais ce que nzamba ko peso te kaka yo pandi bo no inspiration yango moni na kati ya statut de musique na hôtel ça source inspiration na kata source inspiration eza ba thème oyo ne fona développer je crois nzamba sa so grâce bato bazoka biso so babike papa matu biloko lobi on ngana linda soutenir to o sala livre en tout cas ko za malam ming na statut de musicien chrétien na hôtel ça beat ba objectif na yokotal sa sous la différence entre la musique chrétienne et la musique païenne na une source d'inspiration après source d'inspiration na yokotal sa gérance il y a élévation en dehors de la gérance et l'élévation na yokotal sa sous homilétique musicale le tout le monde mona mutu so yembi azo batenti nzembo yembi za adoration eza hymne nzembo oyo ezali louange nzembo oyo ezali prière à supplication nzembo oyo ezali nzembo ya délivrance nzembo oyo ezali nzembo ya repentance nzembo ezali nzembo ya mariage nzembo ezali nzembo de l'eau eza biloko parfois il faut te penler on a quatre ya thème o ya homilétique musical biloko on ezali ba expérience na yekoli na nzambe par rapport le lot de 35 ans nzamba yekisubiso makambo ebele o tozo sala na elongo donc ngana ko lo bakaka ke na statut de musicien chrétien na talisi biloko wana na gérance élévation c'est là où il se pose des problèmes na kata gérance élévation nde siko sika ba scandale ezali nde sika bolelo o na kata gérance élévation nazo ko pengle likambo ba bengi guerre contre les adorateurs dans sens ni dans la gérance ça biloko mususu parfois bandaki bien comme la biloko mususu tu commences à adorer d'autres choses et bateke nzamba ka très jaloux alors nzambe bibezo ba il est riche en bonté dans la colère le loko bandango nzamba tika tiki le lo nazo lo bandenga mabete excusez-moi biloko mingi lelo to comme mona ba scandale makambo belé to mituna nzambe to mituna est-ce que batu mususu lelo mona parfois na ba ministère na bango c'est l'air non nzambe c'est ça na totana zo ba guerre contre les adorateurs mingi lelo ba tolia ko tomola nzambe il élève d'abord c'est non est-ce que nzamba sepeli nzamba za sepeli nzamba aza jaloux makambo eze belé o parfois par la grâce de Dieu nzamba la kisinga na ko umela na musala na ye naza mutu na ko bate que je suis saint et de abattu sommet na moi muke tozo ko mekola makambo nzambe nzamba tesi biso ko dalisa ke omoni oyo awa c'est vrai bazo lo belanga mais tellement na minute oyo basi ba BBC pourquoi parce que ils ont mis leur nom awa na ba tuer ba tianga ba tie boy awa ba commenter ça ba œuvre na bango awa commenter ça tout ça ce sont des guerres des adorateurs yana bika ezaka tena ba yembi. Mais quand on a les locaux, on a une vision, mais pourquoi tant de gloire est commis? Pourquoi commis si Dieu soit commis assez? Si on a la gloire, il y a un liste qui fait la chasse qui est pour nous. Et ça, enseignement mobile, ce qui nous a enseigné, tous les partenaires, ce sont des choses à encourager. Tout ça va livrer pour le monde entier. Tout le biloko est très important. C'est chose on a zolo ba alléluia. C'est ça la minute pour faire révélation. Et bah vraiment on a malobi mais ça peut sunga mabota. Dans ce monde. Lelo guerre wana ezanda na ba couche nyonso na ba couche nyonso ba msusu lelo ba sollicitation zo mbongo boye tala biso ezaka nango boye mais to na lobaka kombo Yesu mais au-delà d'aller za boye na boye mais to za kuna pour ba polémique te ya na bika ke ba dérapage wana makambo wana ezali na kati ya gestion ya gérance ya élévation obandaki ndenge nini ozoko bandenge nini lelo parfois ba tozo na 35 ans 35 ans lelo bato babiki papa mato banda ko yema banda kala ti lelo bazo continuer banzemo na bango ti lelo ningo lobi ezaka bonza meso pambola bato pourquoi lelo bo comme na ba déviation ya oyote otozoka lelo nga naza kaka simple serviteur na lobaka ke toza bato esika muta monaki ke ake na gauche ake na droite soit atiki nzela azonga na nzela tozongela ka nzambe za na nzambe bolamu nzambe za ni ka nzambe asala kana ye akosunga mais o bazo comprendre parfois c'est ça gestion sur gérance et élévation c'est là où se pose des problèmes. L'autre a 35 ans. Et ça facilite tout ça moi 35 ans. La génération ni tout le monde était dans la musique chrétienne. Oh bah yes manabiso. Oh bah yé bah sali pe le bazate. Bah c'est belé. Mais pourquoi tu l'autre continuer? Na musala ngo par la grâce de Dieu quand même lelo. Nazo pia témoignage. Ah on a fait ça témoignage ani. Témoignage à mutu. Oh ya bongo li motema na 2004. Na Congo Brazzaville, les là organisé ngai 35 ans carrière bika papa ne fils que ta am moko za la sauver ndenge penga ba tumoko ba bimisa ka yombongo ba sala ka concert ngana yaka na concert na bongo na motema même ya Lubumbashi même chose ya ka mutu moko za ki étudier na Inilu nzamba sale makambo bena ba nzembo o nzamba chekati na ngai yana pse ngabi dabilo nyoso wana na koloba teke siko na koba ke zanga c'est Dieu as ngana za simple instrument ke nzamba zo salela
Mais combien de personnes balingo za sous simple instrument, il veut maintenant que les gens ba mona bango ke boybona boy. Nyo sona kaka ke Dieu soit loué, to baka ko sona na sema ko na nzamne bakaka. Na lingi na umela seko, na sena makolo na yo kolo, eloko moko te papa, e kabola ngai na yo. Na lingi na umela seko, na sena makolo na yo kolo, eloko moko te papa, e kabola ngai na yo. Nazali lokola ebwele oyo etoni na mposa na mai nani akopesa ngai maye anamela na zuwa kimia motema mpe molimo na ngai nkolo etoni na mposa na yo nkolo nafukami na kiti na ngolu na yo oyo nde mpole na nga ngala tobaka oyo nazali ezaka nzambe yana bakake yozali nyonso mpona ngai ye yozali nyonso mpona ngai amotema na nga tonana esengo motema na nga batela kimia yozali nyonso mpona nga. Merci. Merci beaucoup papa Matou Samuel. Le concert ezaka pour la 35 ans anniversaire non? Merci. Awa nazolika maintenant mon ngote anniversaire na ngai. Nazobenga ngo journée d'action de grâce et pas na Nzambe. Pour eza mois différent na ba anniversaire na biso autre ba âge na biso ngana na 35 ans lelo déjà naza koleka plus même il y a siècle il y a demi-siècle les to comme il y a ba 50 quelques par la grâce de Dieu Mazora génie biso mais o eza 35 ans il y a ministère c'est pour ça na ko tiango te yanga na lingite moi biloko na mike c'est ça guerre ya diable kaka place boy il faut to vérifier avant ya ko loba eloko o ya ko loba eloko mususu comme lelo monimi nanga wana ba mpate nanga wana bonabo donc eza susa nzambe te ya to komo bundela bango ko makambo ebele c'est vrai ba ko ya na nzela na yo mais ya yote to baka ke baza ba ndimi ba tunzambe atindeli ngai na nzela ya musala na ye faut te ba ko maloba po maloba diable azwaka bisoka na maloba to bimisaka nde yango monika kalenda kala maloba wana mike ya on a vu que tant comme processus de délivrance c'est tout à fait normal les locaux y a dans le Seigneur mais on a mis la connaissance mais yo lingo apprendre ma nzambete au lingi pendant qu'on vive une expérience dans nzambete tu veux seulement que ngasi na bon moteur je suis déjà délivré alors no ken ya on les loba bisus bazo réclamer bango na alliance akala azo bata sala ba ve moko ya on même na mabala to sala ba ve na bali yo na lingi yo to sala bona boy mais le diable est toujours comme ça pe na maloba ya kaka boy o sala na alliance na loko boy o yé dans le Seigneur est-ce que tu as renoncé mais au moins sikoyo aussi oyé dans le Seigneur mais makambo kaka ya mabe e bandi kolanda yo kaka tumusu lelo abongoli motema azaki musicien na ngambo wana aye kaka mbama alobi bon awa pe na ye na kosa musique nana yebi soke ndengo bongoli motema ozali musicien kuna pe a pe fosa la ka musique mais le Saint-Esprit akora ntoma comme ça bi ne pas faut que ça la musique mais abi soki na minute wana kaka tie yo kaka mbala moke otale ko beta kuna ngwasuma oye kaka pe bongoli motema bono yembela faut pas biloko akuna pe ko bosa la kala loyenge okotisi yango bato ozo bateke nzoka okotika oyebika micro yango na simba mais non ya omona lobili kamba gérance ngana ko sima micro ndeko songolo plaza na nga mwana si micro mais tant ngana simi na yebi ba objectif ni nzamba cheka tinanga mais soki supposons et van sami kat nanga te na maloba na nzambe na kosala ba ne yoka yo lelo ba scandale pourquoi parce que beli bien te abongoli motema bipo na yesili makamnyos mais ça d'autres choses faut pas apprendre yo pas nzambe pe to yekolaka petit à petit tozo kola na on avec wana eza makambo to ya jour mususu lobelango total ça ba catégorie nini pour ce cas mo ba ka lelo mona parfois to ya comme na bere rebelle dengo uti kolobana concert eza le 18 le 15 plutôt le 15 oyo dimanche oyo le 15 juillet 2018 na Hôtel Ledger Oyezaki Kala ex-méridien. Tozana esplanade wana ya Brazzaville. Batoza bi mais papa Matou pourquoi ba à Brazzaville? Ngai na annonça que loko kana émission moko ça fait déjà 7 mois ou 8 mois ezaki depuis l'année passée na novembre. Mais ndeko moko landa ki émission ndetanga lubi ngana bongola motema na nzela ya mosali na Nzambe Matou Samotanga zo yembela Nzambe. Abongoli motema pesi bomo ine pa na Nzambe siko wazo sala ngo po afuta ngate mais aza reconnaissance na pa Nzambe abi papa Matou abetaka concert ezalaki ya papa Beethoven na 2004 d'ailleurs nazo saluer papa Beethoven yombo a organiser concert nga na ye na beti tana beti bandeko ba yaki wana kona na ba concert na nga nyoso nazalaka na rubrique moko na salaka ya repentance ona ima banzembo lokwa basoki na peso mo ina ngate pa ina yo na bengaka batu ba ya ko yamba Yesu
siko tango bato bazo ya wana soki sipoto bongo mutu ya Yesu nale yanga siko fona tindi ko na église place la biso te place église ya la car so ba passer ba aller orienter bino ndeko na siko bongo la motema la place wana lelo aza au travailler na prophète Martin Obami ndalo baki papa sengi la papa na biki papa c'est vrai tala moto penza na nzambe na ye ndi na yebaki ko bongo la motema na lingina za reconnaissance ko sala ka journée moko ta amoko e bongo la pe motema mokolo ngo ne yango ya bimisi ba mbongo na ye a louer hôtel Ledger a sali ba publicité makamunyoso nazo déplacer na délégation ya 20 personnes pour na okene na Brazzaville pour na musala wana alors tangu siko batu balandi mutu mususu na Lubumbashi alandi témoignage wana ye pas le bien en tout cas ngape nazali fruit ya musala o salaki na bâtiment du 30 juin o bayebi na Lubumbashi abi même ti nazalaki étudiant na Inilu banzema papa matu banzema lokwa na mituni nzambe pona nini boye abi banzema mwana sungai banzema lokwa bana ekulusu na yango talatina ngai na koyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mususu jalite kaka yo Yesu nanga okufela kinga na ekulu suba nzembo wana abi papa matu wana penza nde yango epesanga nzembo lokola wana en plus pe période moko yaki ko père de papa na ye abi ba nzembo konsolaka epozo makasi abi po papa na ye ndazali ko bunda pona bango azali ko sala makambo ebele bazalaki penza na mbongo te mais bazali ko sala bazo papa na bango zo bongisa ba ko neteka so biloko nini soki ba biloko ni ba ko teka alors c'est ça wana penza azana no akanisi susu ndenge azalaki na village avant yana okoma na Lubumbashi alors sikoyo biloko nyoso wana sikoyo alobike nzembo lokola nzambe batela solo yawe na pengwa te ataba cholinga na zanga papa papa nanga zali yawe ataba cholinga na zanga mama nanga yazali yawe ataba cholinga na zanga mbongo nanga zali na nzambe abi papa nazalaki eloko te melelo nazaka même parmi ba autorité ya mboka alors na yeko tala keno naza chrétien papa matu banzembo wana esunganga ne yangwana na kobeta le 5 août 2018 kaka pona ko ba festivité ya 35 ya carré tolo bakaka ko kumisa nzambe ko tombola ka nzambe ndi wana kozala na immeuble moko munene basali na Lubumbashi wana na esplanade nango wana za place moko munene ko atteindre même ta 10 000 personnes eza penza place moko munene ba benga ngo nini hypnose na hypnose donc voilà nde place wana bana Lubumbashi kuna batu bakoya bauta bakatanga bauta bakolwezi bakoya bauta balikasi bauta bakalemi kuna ekozala msupe bauta Zambie bako traverser même Tanzanie parce que ça événement moko munene dans na wuti kuna ça fait une semaine kuna na kendaki nazalaki parrain ya festival Amani oyo sangisaka bayembe ebele bauti Zambie bauti ba Tanzanie bauti Kenya ezalaka mingi bauti Afrique du Sud ezalaka mingi na Lubumbashi donc nazalaki parrain ya festival Amani nde tango sikoyo amoninga na festival wana lobi nanga non en tout cas ngai il faut na koksa ve oyo na baka fona sa eloko mo pona papa matusa mo pona lokumu na nzambe nde yango lobi loko apezo fêter ba 35 ans na yo nga na zui pona Lubumbashi nde Lubumbashi le 5 août bongo pona Brazzaville nde dimanche oyo le 15 juillet tozana hôtel Ledger na Brazzaville na ex méridien tokozala wana bande ko Brazzaville ba ya penza en famille ko uta be Pointe Noire oye ko uta Dolezi ko uta oyo boya kaka to kumsa nzambe le 15 oyo et si quand on sala ngona esplanade wana eza place moko ko atteindre même ta 10 000 personnes ko kasate to sala ngona kati ya salle ya Ledger pour ça Ledger eza pepe ba 500 600 places mais to sala ngona esplanade na Libana net biso awa na esplanade Grand Hôtel ko atteindre même ta 10 000 to 6 000 7 000 personnes pour to ya en famille boya pene belé to kumisa nzambe na ibike batanyo so to ko passer na présence nzambe nzamba ko pambola biso ko sala biso bolamu na zoni make bolamu moko eboma mi pa ya nzambe na nzela ya libota moko na ndeko moko yango wana vraiment tozala wana ebele alors tozala ngo pona lokumu na nzambe c'est vrai batumi bamona nga na télévision te na habitude ya koleka mi na télévision te mais tosali mingi pona nzambe na kati ya mboka na biso oyo baza reconnaissant nango bakumisi kaka nzambe parfois bomona nga te même na baémission eza mpenza lolenge moko ya mabe te mais parfois ndenge na lobeloko moko oyo parfois neti olobi boye bato azwi quand même quelque chose ole seulement koloba ndengo batie ekomi sikoyo ke naleka kaka mpo bamona ngai c'est ça encore caché mosusu monde atene batia biso na bagénération na biso il faut seulement ke naleka na télévision mais biso ya matusa mo tanto bandaki musique Alvin nakoyebisa yo ke
na bandi musique to bandi koyemba à l'époque tant que la voix d'Isaïe po batia yo na kati ya musique batia yo na nini na batia album na yo soit déclaré deuil national télévision ni le kolobele parce que tu as la télévision moko la voix d'Isaïe à l'époque on relève une émission ni on relève une chaîne ni mais tu as koyé milanza mais tu as déjà qu'il y a Matou Samuel mais les parfois ba jeune talent de soka bimi azaka mbala moko abimi ye wana abwaki YouTube eza na go abwaki internet eza na go abwaki mais biso ta coupe ça devait baka mais internet il est le zolo la batu sous mais biso à l'époque et ça l'a quitté mais n'engi na sala ke à l'époque radio ko le blezate télévision ko le blezate oza kuna monga ko sala ta banderole te o sala bonabo mais pour pas bête ma banze mon abisa laki il faut ba déclarer deuil national net ngana yebaka tant on a bimisa album aliboso le banza mais ba 88 wana sikoyo liwa ya général Masiala ba déclarer deuil national nde banze mon ngé betaka liboso si malisusu liwa ya loi mo makia di personnel na ba 88 89 ne banze mon nga pona yo kango na la voix d'Isaïe et bandi ko beta et voilà to moni ba génération belé nzamba za loko donc awa na Kinshasa nanu na organiser te pourquoi na Kinshasa na loba nazo c'est la paix mutamona te mais na moni na Kinshasa na ko beta lokola 35 ans eza quand même kosomoni me bandeko basali yango la place moko net na Brazzaville la place moko atteindre même 10 000 personnes kuna même na Lubumbashi place na beta bato ba hypnose eza immeuble asika bato ko inogirango même pas un mois bato inogirango pa ya président Joseph Kabila ndesika bato ko inogirango alors ce qui totali immeuble wana na se ba sale sika moko bato bazo sala ba manifestation eza lokola mall tout ça bato bonabo c'est l'année na kobeta ndeko wana akeko louer na ye a louer nde na kobeta kuna pona lokumu na nzambe pona 35 ans na Kinshasa na tali ko penser parfois soit stade na tota la sorte de sika moko ko atteindre batata même plus parce que eza capital na komona kamba la moto na sala journée pona na beta sika moko ya 500 bien 1000 personnes voilà yango to baki soki supposons muda toucher le bique moi tu peux soutenir comme les autres basali ils en ont problème te parfois ndeko lobini banzembo wana na monike sunganga na moma wana mais comment bat musu le baza inga bike naza na mbongo lelo nzama pambolanga mais na époque boy nazangi na loko te mais banzembo wana esalanga bolamu epambolaka nga epambola foyer na ngai banzembo nazako mettre nazaka étudiant nda wana zaki na ba étudiant na linga na leka na deuxième session mais à cause ba chanson wana donc lelo même pas na mboka na biso les gens toko lobate biso na mboka na biso bamsu bazobunda na mandoki bazobunda na ba parlement mais biso to contribuer na mboka na biso na évangélisation par des cantiques spirituels na nzela banzembo na biso bato babongoli mitem mutu muso mona parfois azalaki na caisse à l'état zoyiba mais ayoka kaka nzembo moko ya ndeko moko songolo albi o eza malamu te atika le loi est dans le Seigneur tu vois biso ya biso za dans l'homme il faut muto comprendre que non to sali musala moko pe na ndenge nzamba tindeli biso pona koluka kimia na mboka na biso neti ndeko na oyo azo témoigner na Brazzaville abi papa matu banzembo na yo e accompagner biso na 98 na 98 na moment guerre banzembo lokola ngai na mati na ngomba na mituni nzambe pona nini boye esunga bango bosomona toye na 2001 sous esunga bango abisusu papa matu le 4 mars oyebite pourquoi na Brazzaville to benga kanzemo na yo na bolingo na yo na makasi na yo yawe kangolanga okangola ki Daniel na libulu ya bakosi baba kidalelo yo yawe abi to yemango to pesa ngo kombo le 4 mars pourquoi parce que makambo esama na Brazzaville le 4 mars na kunyoso nzembo ne consola yango na comprenaka te na moni na événement le 4 mars nzembo batiaki tango bazokende kozwa batu bazobimisa bazokende na hôpital zai kaka nzembo wana yango na lelo bakoma ko benga na Brazzaville ali nzembo le 4 mars tu vois eza nzembo moko esungi même na événement moko ya pasi ya batu alors nende kwa zo bankabi pourquoi papa matunga na bimisa different na ngonza mapamboli ngai na tia yango na musala nzambe po batu musupe o bazana na mokili ba ya pa na nzambe nzamba pambola biso donc to sala ngosoki na Kinshasa awa na kopesa contact na nga numéro na ngai je ne dis pas que na ko beta porte non eza peta olenge na ngate ba tsali musala oyo même ata yango bomona ba internet bomona ata matumu ko moko te ko nazo luka bona osala boye non mutu musa benga ngalbi meto mona batu mi na ba internet ba ka j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça bo bazo soutenir pe mais pourquoi yo sala ngote en tout cas zo bande ba osela ngota mukolo boko ba omona ngote mais nazo ba bose mutu amoni ka toucher peut faire voilà pourquoi mais demander ce n'est pas mauvais et bon ça bande ko na biso mais na ngana ça eloko na conviction au lieu c'est mana sala ngoka boye
Alors, pour un concert, il y a Awa, il y a 35 ans. Donc, nous avons compté ça à la stade. On a on a bien abandonné. Il y a même même que les gens viennent seulement en famille. On a pas la batte. Alors, ça demande de l'argent, ça demande des moyens, beaucoup de moyens. Il faut mettre beaucoup de moyens pour louer ben ciment comme ça. C'est bizarre dans la sponsor Alvin. Bah, comme sous le lot, il y a la musique, bah ça là, bah ça a compagnie à brasserie, juillet, bah on m'a camounios. Et juillet, bah on ben ciment, et juillet, bah on place, et celle, bah on publicité, celle, bah camounios, bah on bah y a bêti. Mais la musique chrétienne tellement c'est que bah on a que ah, la brasserie, bah on a ka, mais ni te regagner sur tout ça liango. Mais bien on a c'est que biso bah sponsor à bien les enfants de Dieu bah ils comprendre que je peux investir mon argent na musala oyo ndeko matu asali mizamba ko kanisa ndeza kaka na sens wana ndengwana ndeko na zopeza mba temoza bi papa banda na zui engagement na yo nazaki na problème moko ba lobi ya bambongo moko ebele kangamaka mais lobi papa ba wuti ko dekantango auti ko dekantango yango monisiko yo a multiplier asali ba panneau plus de 14 panneaux na kata Brazzaville partout. Pourquoi? Parce que lobi ah papa mbongo ewumeli mais pourquoi ka tango na ndimi na saka likambo yo likambo efongwa mbala moko donc nzamba na ndenge bele afongola makambo abata. Numéro na ngai c'est le 00243 81 453 77 10 et appelle à WhatsApp 00243 81 453 77 10 na bato ya bamsusu babengaka 77 babengango 76 hein? Donc parfois 00243 81 453 77 10. Merci beaucoup papa merci. Bon na banini pe waza besoin oyebi pe na makambo na bino ba internet yango ekoma ba misuba koma kotia ba biloko na biso sans nos autorisations bazo bouffer ba mbongo mais so lingo contribuer na oya Matou Samuel lobeti kaka Matou Samuel officiel so beti Matou Samuel officiel ko zo information yo so même pour na internet na banti na so ka ko beti Matou Samuel officiel ko bimso ba biloko nyoso na ba biloko mususu ba oyo parfois ezate ozango mais balvin déjà nzamba pambola ope na musala na yo na zo progresser zalaka bongo tambola kaka na ndenge tambola pas de polémique tika makamwana nzambe wa ko justifier ba justifier biso donc ceux qui mutaya linga lukelo na émission de polémique ça peut vous créer des choses ou parfois malamuté ba tout ça lingo za gloire na sima ya bato mais tout ça la ningi nzambe ça tout ça la nzambe na solo nzamba wa ba ko tombola biso nzamba wa ba biso le to fêter 35 ans 35 ans ça facilité na leki na bitumba na leki na ba moment sengo na leki na ba moment pasi ya kolela mais le lot 35 ans. 35 ans toujours le bango mais c'est pas facile traverser tous les 35 ans. Oh le lot nazo témoigner mon nzambe mais lo ka mutu ezali ke naza toujours 4 nzambe na bonzambe to konye ko sala nzambe donc voilà nzamba pambola bino nyoso dans le monde na lingi bino mingi par la grâce de Dieu ko permettre tout ça la pemi ko to ko sala ngo so ipe na ba pays étranger et permettre tout ça lango mutu mo aza toucher on viendra toujours pour la gloire du Seigneur. Nous allons faire ça que mon Dieu vous bénisse na propager kati na bino 3 jandé et à la partage na bino 3 jandé à la partage na bino nzamba pambola bino na profiter pe ko pesa bandeko na ngai na kati na nkolo Canada bazali kone belé tété tout ça a pe na kati ya moi famille na ngai maman Kapi Matou na pesi mbote na bana nyonso kuna que mon Dieu vous bénisse les Matou apambola les hommes de Dieu nyonso dans le monde o bazo bunda ka en fait que évangile que neliboso nzambe na biso to mama Yesu Christ azala élevé et non le nom des gens mais o bazo tombola Yesu Christ liboso na makambo na bango nyonso même na ba panneau na bango na banini bazo te élevé na ba site na bango bazo élevé toujours le nom de Jésus Christ nzambe benazala na biso to sala ka musala nzambe ndenge lobika bonzambe toujours que Dieu vous bénisse batne ko Brazzaville bozelanga nazo traverser déjà le 15 dozana bino na hôtel Ledger le 15 on a hôtel Ledger ex méridien to ya ebelé dans en famille dans la famille aux amalaming na Lubumbashi le 5 août na Kinshasa dans un point d'interrogation na banzi soki na wuti Brazzaville na ebike nzamba kosiba mitema tozwa penza esika moko munene pe to programmer ngo poka na mois oya août soit pourquoi pas fin août à la Kinshasa tout ça eloko moko méga concert d'action de grâce. Que mon Dieu vous bénisse apambola pe mission nzambe na bonzambe lola ezofuta. Merci beaucoup papa Masou. Nanga aussi ça na loyer au moko papa Masou. Zebule na wewe. Nanga tango epona nzanga papa wana sina yembita tu la kiti. Pona ka sala so na. Na tikyo na micro.
ekuke na ngai awa na mokili ezali se koluka fongola ndako na nga na se ya mokili oyo ezali se koluka fongola ngana bengi yo fongola ngana bengi yo fongola yo pambola monde entier yo sala bikamwa yo pambola mabota yo sala bikamwa voilà na we masuni soki napesi bomoi na nga te pai na yongo nakopesa na nzani yo mikabaki Yesu yo mikabaki Yesu epai na yo nkolo Yesu elikya na ngai ntango nyonso epai na yo nkolo Yesu mabota nyonso ba mama à suivre je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse, bye.